Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et tout le monde a mobile Félix Tshilolo. Monsieur le Président, vous avez dit ces choses pour nous faire plaisir ou c'était vraiment avec la volonté de les faire? Personnellement, moi je vous soutiens, surtout pour votre sincérité, du fait que vous avez reconnu de ne pas être satisfait de votre bilan. Mais nous allons suivre un élément encore important. De faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. On est presque à la fin de votre mandat. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple congolais par rapport à toutes les promesses? Qu'on vous accorde encore une autre chance? Maintenant, le corps, cette morgue, c'est pas une morgue, c'est une chambre froide qu'on récupère des corps, déjà pourris. Je ne sais pas si on est en train de faire, on est en train de jouer. Regarde, tout le monde sont ici, ils sont venus depuis le matin. On n'a pas remis de corps. On vient de remettre un corps à 12h30. À 12h30, on a remis le corps. Maintenant, le corps que nous a remis s'est décomposé. Maintenant, on est en train de faire, ça c'est du blague, ils demandent l'argent pour rien. Regarde le corps, c'est déjà décomposé. Regarde, ça c'est pas une mort. Non, moi je peux pas entrer là-bas. Regarde, tout le monde sont déjà fâchés sur Kinkole même le chef de l'État a respecté des mots. après okota pe mbongo yango ezalaka aka moto asala mbongo moka bambongo ndebi meloko malonga mpe esala eza te leta se referaka déjà bien ezali awa na commune nsele na quartier mangengenge mai oyo ozomona babengango mai ya pakapaka yo baza kwa pakapaka baliaka tete ya lokolo mai oyo ozomona etondi tala microbe bafodifodi epai mais bandoko bakrea makope na bonde bozali komona donc nozomona baza suka na baingénieur ya ista kutu bakosa soko landeli bien na moko na bango ye mpe azala na construction po maréchal po ndenge ozomona ngo boye bamontaka bademontaka ngo mpe soki ambula ebandi boye balongoli donc so ye na mbongo kometinaka 3000 wana mpe ozotambola lokwa mfwama soki 3000 eza te engai ye okolanda exemple ya mama nozomona ninga otefula pena mai na kati soki ate ndako batondisa pena mai ya moto mpo makolo ekoniata ya batifoidi pena na tudi ya kobole korate te awa nde bozali komona be bajeune epemetana bango so ndeko aleki asili mwa cweke apoko nango abete ezalaka mingi bakeka bafana na nganda basi so batie kuna baye mwa tichapo na mwa kene même si on va la souple à ressentir le premier côté 4000 côté akipa mama Yvette mama tena tchaka madesi na ndo swali atanye ta po réalité no so yango mais risque ezali po oyo soki batamine on les kata pozela moko mati soki no 3 to 4 botandami na pont na bilo na banoko kilipi na maye go point du boko moko yango oyo ezana lo moko na basimelanga mpanzi ya lokwa dina bakatya kamene ko simba ngo malembe okende pone équilibre soki yo kanisa za chama ike okipaka te otambola pena donc kanima boko na poche otambola na triplex etandami boye
osutuka pena kiu okolo Yeyembo. bozali komona boye soki balobi eza na Kinshasa yoko ndima te po forme ezobimela mo lokola Tchela toza na Congo central moko longa mirala toza na province ya Kwangu to moko chez la Tembo na province ya Okatanga tozali na ngomba lutendele précisément na commune ya Mongafula telle réalité awa yango yo population so vivre na boale na niveau ko sakana te difficulté liboso baza nango mai e balo zo mona bezo kwa piscine na bango donc quartier mbimba soka 12h betinga bango tu baye awa bakoti na mai ya kosokola epai ya bilamba epai ya basani epai ba petit garçon poso mona be bango barataka te donc chute na mai bien kalbar na nani papa alongola tchango mupandi chute na mai plonge soka tozo le koki bakani bilo nyoso bayana ngo malembe bakei mai musu baselaka yango boso mona me forba mai yango fotala na couleur garçon l'accès de expérience abindo ezabwe mai yango la bamelaka bien bouteille na signé pene yoma toki kiki akoti mai na mnoko kiu donc nanga meli boso akendako ifaza déjà na kiss na ya bascaris te ya bamibe po niveau ko sula yebondi melangai réalité nyoso yangwana peshi pe rataka te bozali ko ba petio côté mai ezali donc ba na mo pambuna bango wana bozo mona bientôt ba bazo tela ngo déjà ma forme na ko tchongo pena na mai ka ba ndiko zela pa a pêcher eloko liboso jango yo taka mo eloko nga pêcher mo mbiso zo mona mke mais journée me basali mbisika yango bozo mona ba pêcher boy awa nzela bandeko bamona ya bango boile zamba epai tambolaka siko makolo tie bima ni kuable ko beta odo sati pena mifongombe bimio wenza malongeza la raté on bozo mona be don fufo yango village me baba ya ko sala donc butu so ekoki basala déjà programme à lobby donc amepesa la déjà mbongo soti ya ko de famille de feli avant na tongo yozwa poso be sala bongo ta ko kola la réalité yango yo jora communication biso loka liboso to loka pasi eza classe bana ba tanga bientôt ya mibale toza na nzela te ya misatu toza na courage te tolobaki te boni melanga awa na Mongafula na ngomba lutendele population so vivre na pasi balobi ba député provinciaux ba votaki mais kana bango bobeti kara sali na bino esale lote élection pe yango ezoya ba ozwa bino Bonjour les groupes, bonjour mes amis, bonjour chef, bonjour Anda Logistique. Chef, vraiment hapa deja panafunga tena, pale palikuwa accident ya juzi, panafunga tena, hapa hakuna namna. C'est que hapa deja accident ingine nafanyika paka pale fashi hapa sasa portechar inaingia mumai, bantu wanakufa bote bantu wanakufa. Ile portechar inaingia mumai, bantu bote wanakufa bote, vraiment wanakufa hapa. Seke ni probleme hapa, vraiment hapa hakuna njia. Bale bote wanakuya kumalikasi Kolwezi, mkuye tu polepole
hakuna njia, hakuna kintu hapa. Barabara inafungililia. Hapa ni accident moya inabashika hapa sasa mpaka pa ile ya nguba ya jana panaongezeka pata na truck ingine bantu wiko mmaini hapa sasa tunasema sema mwana wewe. Donc kuko accident mwa nguvu, truck inabumba mu remorque ya engin inaanguka mu bonde, mais tunapita de justesse. Mais sauf que bantu ngari mu mai na kusha bantu washa kufobote biko mu angola muangalie on se manda nation bantu biko mchini huko hapo, naona bwana sawa, bantu biko mchini kwa panguo pale pajana pale, ingine imeongezeka hapo sasa. Kwa namna hizo chauffeur aliona nyoka, sikia kile wa mbafu wewe. Lo trailer ilikuwa sababu dozer yule na dozer na trailer yote inaingia mmaji watu kwa mnenda bana kufa. Okay, hapa yetu tunapita pole pole tunaforce, hakuna namna hapa bantu, hakuna namna kufanya hapa, ni problematic. Mais sisi tunapita hapa hii ngambo mimi na torshe mimi naangarisha ni ajana leo hiyo ngambo. Okay, merci.